na tombé sur photo oyo ya Inosbi et Jenny et salinga vraiment kitoko makasi. Jenny azali ko figurer mingi à côté de Fally Ipupa ces derniers temps depuis Boloké. Alors ko kutana na Inosbi na lobite ke bazala na problème, OK, mais ce ko mona bango ensemble boye et salinga vraiment bien aposta déjà Inosbi, c'est-à-dire azobi na nzembo ya Inosbi. Voilà, donc ba jeune boy ko freiner bango na lobite ke Fally a freiner yem to ba betaka on dirait yem to mobile na betaka, ouais. Donc na lobite ke Fally muto banai ko enfermer tout ça ko freiner ou quoi, mais donc ba jeune cause la ouvert d'esprit et ça eloko moko vraiment ya bien et cause bina banzembo ya ba artiste belle variété, donc c'est le Congo qui gagne.